Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi mutu mususu alakela iliwa yeyo Rafin Tumba bolanda boyoka bino moko na monoko na ye ndenga lakela ndenga sueta ndenga linga Karine Mokonzi atika biso mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonesi mbote bato balinga karando na ba oyo balinga karando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo moto ya liboso yeyo nazotiela bino mpe ya koloba mpe ya kosasa ezali ndeko na biso oyo ya vrai chéri Rafin Tumba bon ye na kati ya rando ye mpe alobela Karine Mokonzi atika biso ye mpe asuetaki na place ya bandeko na biso oyo badindaki na mai avant Rafin Tumba ye mpe akatisa akende na Grèce ezala na place na bango il fallait ezala Karine Mokonzi yango wana bolanda boyoka ndenge aloba mpona boyeba ndenge masolango ezala ya kolakela Karine Mokonzi liwa to ya kosuetele liwa na kati ya rando atika biso atika fufu atika semoule atika rando oyo nga nalingaka yango en tout cas na tieli bino oboyeba otango misusu bamona yango te mpona bamesana kokende na bapage ya bato mosusu te bon Rafin Tumba ere yango ekoki okoki kobongama na yo osasa sasa Rafin Tumba mamwali bandeko na ngata bino botika ngai na kamwa kaka etanga te est-ce que bobi ke liwa etanga te mamwali liwa penza ko naloba na yoka na malili na nzoto liwa etanga te baingrate bana mokili ya nzambe kaka nalobi be baingrate na baingra bana mokili ya nzambe oyo bato liwe komema bango vaika mamwali bango na sango oyo batika nanu kotia bato bamakelele ya pui makelele ya pua makelele ya mikinza makelele ya solo mamwali oyo omema bango mpenza vaika ekie na bango liwetanga te vraiment napesi na présenter ba condoléances mamwali na famille ya bandeko na nga nyonso baoyo bakufi na nzela ya Turquie bao bazokota Grèce bato basaki projet na bango nzambe vraiment bato basaki bacalcule na bango babimi mboka balobi biso tokie koluka esika tozokende nzambe bakokuta na liwa na katikati ya mai mamwali mpenza liwa ekoya kolongola bango buboye baingrate bango soki lelo oyo ose retrouve na Paris ya kokoti na mokanda ya mutu lelo mutu wana komi mabe lelo oso mutu ango azoki courage kopesa identité na ye po kota nango poto nanu ya pasi poto ya boye poto ya pui poto ya solo poto anu kinza ya kokata ya nzela makolo ande ona boli bisanga na pasi na pe na mamwali poto ya
salité. Ok, ti okomi na mukanda batu, quel risque? Nous sommes ingrats. Donc, yo mutu nyonso tozaka mabe. Au fin de fabriquer les métiers, on doit salon, on doit laisser des macaques la vernis, des linzaka, des macaques ça peine na soupe, soupe ça propre. Des bachaka déodorant, bachaka parfait. Au fin de les maestros fabrication. Héritier watana me malamu, héritier watana me malamu. Au fin de l'héritier watana me moyimi ya babijou. Ya sonné ya kibuaka. Pourquoi yo? Mamouane. Yami, l'homme yami komi mabeni. Sambeni wa poani yo tanga teli, wali wo tanga te pona ya. Bato batu penza vraiment milimo na bango pe malakimia. Beko kungisa vie na bango na nzela chokyo bazoki de koluka vie et pas mongole na Grèce. Beko tika la. Mamouane. Okyo yoyo. Avanja piolo la kaka munoko na solo wana sokola raté aloko akatikati ya makola mwasi avandi mabe yaka pa tant aux enfants mais c'est tika solo tata. Vraiment une minute de silence qu'on a. Mamouane. Nous sommes babuli sevi na bango na nzela mbali. Bande ko boli bisanga. Quand on est choqué, en même temps, on a douleur. Donc, quand choc, douleur, nous sommes dans ma famille biologique, dans ma famille et connaissance, on a présenté vraiment ma sincère condoléance aux autres profondément dans mon thème. Parce que baza partout, oh, il y a qui belé partout dans pourquoi dans cette vidéo. Non seulement baza bande konanga ba congolais pour Congo la minute tozana matanga tozana mawa. Non seulement pour ça, mais baza partout on a vanda qui na bango, na lia qui na bango, na mela qui na bango. Donc on a mis bango personnellement. Parmi bateau bakota qui joue wana na kati mai ngai rafine ntumba na vanda ki na bango na lié na bango na lo bali kambo eza vrai na lié na bango na solo li na bango balaki pesi mabakei vraiment nzambe ye muta pesa ka ye muta zui parce que Bible a moko ezolo baki l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Dans les circonstances, il y a ce que comme il a dit sur tout le misai, il y a muta pesa qui bande ko baya na mokili ye pe muta zui ba. Mamouane. Le kumo ezo na kai pa nae. Pona bande ko nyonso yo pe babiki ba na ba hôpital kuna na ngambo ya Grèce boye ba ke ngande ko na bino rafitu ba naza vraiment de cœur. Mamouane. Naza vraiment de cœur na bino. Nzamba lola oya kanisela ngabatu akanisela bino amona pasi ya motema na bino akita sala vraiment nazangi nini ya koloba douleur vraiment na douleur kata vidéo s'il te plaît. Mamouane bandeko pona likambo oyo etali barando soso tosangisaka bawa te soko osangisi bawa to otangi likambo ya bawa ezalaka na ndenge ya maseki te ezalaka mpe na ndenge ya ignorance te parce que na rando oyo ndeko na biso Rafi Ntumba aza kopopola oke wana ntoka kitoko mpo nga nalingaka rando lokola nalingaka rando eza kaka rando me na miniti wana azala kosala video oyo ya rando batu oyo bauto kufa bakufi ya solo bakufi na théâtre te bakufi mpe na filme te ye moko mpe alobi yango bien batu oyo bakufi oyo bauti kotika ye bauti kotika biso bazalaki na ye elongo baliaki na ye na fufu elongo basololaki na ye elongo nsima nango bandeko bazwa nzela bakota na nzela ya mai baleka na dingi pe misusu bakufa misusu babika bakota na hôpital ya Grèce. Alors ndeko na biso ntango azobunda rando nazoloba pe na bandeko nyonso oyo babundaka rando fo korespecte to kolobela bawa en dehors ya rando soko kotia rando bandeko ya rando
na kati ya rando soki okotia bato bakufa to bato bakufi en tout cas faut calculer bien ezala na ndenge moko ya ignorance te na ndenge moko te oyo ekokozala soki ndenge nini mpo bisika wana ntango azotanga bato bakufa ayebi mpe bakombo na bango ayebi mpe bamoma oyo bazalaki na bango epuis bato wana bakufi teke eleki 3 mois eleki 2 mois bakufi kaka mikolo wana ye asali video oyo ya rando donc elingi koloba ke en tout cas akokaki kotia bango na rando oyo soki alinga kotia bango na rando oyo alingaki kotanga bakombo alingaki kopesa mes condoléances bon ndeka boyoka même mes condoléances to mes condoléances nyonso boyoki d'avance elinga longa nazoloba na komisa yango créole bon ye ndenge aza wana akokaki koloba bakombo akokaki kozala même na 1 minute ya silence donc na ndenge moko ya positive mpo liwa ya bato na minute yazosala video ya rando oyo bato baza kolela se kolela bamisusu bazokoka kotelema te mpo na bato bakufi esi oyo bakufi baetre cher na bango ya famille bon yango wana napesi kaka mwa signal moke wana na condamné Rafi Ntumba te parce que lokola azalaki na rando ntango azoloba makambo mosusu ebimaka okokotya mwaka te lokola nga nalela rando ere moko fona signalaka barando net na barando modele bakokobongisa rando soki mpe bakobongisa na bango te en tout cas pourvu ngasi na signalaki pourvu bon boyoka yango ndenge moko ezala pourvu que ndenge moko ezala pourvu ndenge moko po pru oyo ye atie wana Rafi Ntumba eleki pru ya Miriam Mokonzi mpe te non ya Miriam Mokonzi we bapru eza ebele me nga oyo nalobeli ezali ya pourvu que donc pourvu donc na lingala eza créole moto akokorige nga okokokorige na yo mpo ngasi naloba balangi nyonso nalobaka yango mabe ya mabe donc pourvu que soki nalobi yango eza par hasard nga nalobaka mingi pourvu que nasokisi awa botikala malamu ciao